soka suis problème o balati sanga eza moke bakozwa epi bapesi pe poids batombola parce que moto neti mwana mobali na niveau théâtre soki abali lelo soki asengi bafanatike loyebi asengi bafanatike eza mokomoso fanatike anakobimela mpe na mobali na mwasi na ye na succès DiCaprio aza lokola yaya na ngai na vie ya succès mais soko ko permettre ngai nakotisa na buzoba na ngai brifi akena musicien ya bangala na brifi akena kobina bamusike ya loketo ozomona théâtre akoka te wana ya Gabi soki eza bongo nga fona lakisa ndeko na ngai ndeko na nga de métier DiCaprio fona lakisa ke na lingaki lelo nazobunda mali osombo akoma dansesi ya kesti ya wase quoi tala niveau théâtre ke c'est-à-dire madame alobi ide moko malamu mingi bandeko oyo DiCaprio asala na bango musala ya kitoko pe ya munene bango nyonso ba groupe na bango ekufa bon ezaki bongo parce na minute oyo je ne crois pas que traitement c'est akataki nde traitement pour na makoki mais astopaki na no traitement c'est le problème na ngezaka yango wana mais il est mon frère on est là nous sommes avec les enfants lelo naza na pasi akotika nga te nga mpasi na ye aza na pasi na kotika ye te ezalaka te ke foka bozala mwasi na mobali bozala pasi moko te bokozala mpe bosepare na bino me boza na bino leki na nga oyo nani oyo ya mwasi oyo nani oyo ya groupe évangélique oyo tobengaki mpe na mo banzonzi mami Hélène nani Marie Hélène ye pasaka mingi na bonzambe ti bonga na esi totuna na baage ngana esi totuna na baage ya Gabi okoza pe ngana tokoza pe ne kara inani ngana yo po totuna na pe baage te toto profiter totuna na lelo tobimisa bakarte toyoka libala ezongi voilà non madame na suspecté papa mona moni kuna tonton ka boga mamoni kuna te wana ya Gabi soki eza bongo nga fona lakisa ndeko na ngai ndeko na nga de métier DiCaprio fona lakisa ke na lingaki lelo nazobunda bunda tozobunda biso nyonso lelo tozobunda trop c'est trop ezalaka te tozobunda le bio bien conseil eza nini nina ona nga bunda eza nini ya expliquer biso non c'est mec eza nini bandeko na yo ba expliquer makambo nyonso mais ba biye biso de nini tolingaki toya ebele papa masumu alobi bino bokende nanu elomba alobi bino bokoma nanu sikoyo omoni ke toboyi négligence biso toye fo yebisa biso mabe ya ndeko na biso eza nini totiki bandako totiki misala tolobi te oza semeki national fo toya po lelo oyo ezaka mpo na yo te meme Joël Tatu Francis Tatu bakaboyi na mwasi na mundele biso tokotelema po oza semeki national soka suis problème o balati sanga eza moke voilà N'évitez pas Sifa. Nani surtout parce que mes qui nous balobi. Na onye so parce que mes qui nous balobi. Kombo ya maman la président, ex-président. Kombo ya famille na biso. Ya famille na biso. Kokilo ya maman Olive Kabila. bayi bezani na ona ngai. Ezalaka nini question. Ngam na ba de bango ne ba lo ba se mes qui nous balobi. Eza likamuni na faire. Ça so de na privé, to so bongisi. Bon c'était DiCaprio to de lobby alobi aza célibataire. Aza peut divorcer. Maintenant, nous avons un niveau à l'état de. Les années, en fait. On a vu la gâte. Nous sommes à la l'autre. Ah. À quoi ça bino? À quoi ça? Azali psycho. Azali. Wapi. Azali. Azawapi. Oh, pas Yves n'a pas boy. On a la terre, papa Yves. Modèle, va bengela biso yangote. Lité ya botelema likamwande kona bino pourquoi bino bozaka négligence boso mona libale ezokufa divorce yango wana DGC bandi bino bovandi bokoloba te osomona omoni ngani na saboye makambo ebele bomona kana telaka na musika po lelo batu bakoma so bamoni ngana zotambola lité ya alliance otiki wapi alliance batu bakoma kotuna nga memi na alliance tala nalobi omoni
Aïe. Omoni Yagabi. balobaka Non. Leader a mis sa tête à Keti ba Congo pour le DiCaprio bakutani faut que Zaka ya yo. DiCaprio nzoka koma na ba Congo. Ah na Kinshasa za lisusu te. Oyoki likambo. Omoni. Choc qui misaka bato. Mama Sifa. Net ga kenda ba poto, so choc na ke poto. Ah, choc ekimisaka. Ya ekimisi ba Congo. Siko yanga yokimisanga wali. Ya yo to yebi te place ekimisaka. Sasa yanga ifuna ke mbandaka. Kende mbandaka. Tena ke mbandaka na sasa nationalité. Ya Gabi. Baba neko loba. Ba comédien ka go kufela. Oui. Ba comédien toyaka ba feti te toyaka ka ba matanga. Sikoyo. Après ba feti tokoma ko ya ba divorce. Vraiment. Tokoma ko ya ba divorce. Sifa tozoya na ye. Tozoya na yo, yeso soke soka za kata jiko lo bani. Ah. Papa sali combien de mois na Bakongo? 6 mois, 7 mois. Calculez le nombre, c'est la sommation. Oh, ça bon boy. Obiga na respect na bino pete ba semengi ba tuno ba question ozo répondre ba. Oyo mbinga pamba munena pamba nga ebisi falelo te. Yo ba apali mosa mukolo nga oseka nga bi oh. Boye bisi fate. Muluba kaka mbinga. Bana avec décision. Bana yepo na solution ya ndeko na nga DiCaprio na ko vandela nini. Parce que peut-être oyebite pasteur de la foi tikali na coin. Mosal na nzamba tikali na kwa lobi bino bo pesa nga attitude na téléphone na banga na koma awa. L'unisateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chienne par excellence Ye nini ye Banangola, Gemidor TV. Eza na ba émission ya makasi. Ba théâtre ya makasi. Lelo libeba lelo libeba balobi biloko bien bagage ya bien bafilme ya bien bainformation ya bien eza awa bosabone talaka nga naza wana bokomona nga nde bolingaka nga partout bolandaka nga bokomona nga Gemidor TV kende liboso avancé odingi otala nini odingi otala bakaki odingi otala batéâtre odingi otala bémission kotala pasi mosusu te Place Jino Lanzali soso pe mobutu azali batu tu bolinganga na opi bolinganga te bo s'abonner bo za besite nyonso tout tozosala awa eza super canon eza super barbara eza kosala makitoko makasi bandeko na ngai papa de yo njinga uzosala musene yo kitoko nde ezali chaîne na biso chaîne na bino chaîne na bato banso bosabone massivement parce que bokotala biloko ya kitoko bagaka kitoko bafilme ya kitoko basérie ya kitoko bafeuilleton ya kitoko baémission ya kitoko nyonso ya kitoko ouais balobi moto akima te moto ajape te biso nyonso musapinzila moko bosabone tosabone basabone bobosana te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement bosabone bokozwa bémission ya kafu bokozwa bagaga kafu bokozwa vraiment makambo bosabone vraiment massivement borate te est-ce que si nakosa bino nano te est-ce que si nakosa bino nano te boumela bateya te bagage n'importe un temps bobosana te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement on a lu massivement na s'abonner tout ça na biso nyos tout pour tout ça la décité na ke ku s'abonner yo so la nin bobandola na nza te bobandolia ki ya mal ki ya dégâts bosabone parce que nga pe na s'abonner donc yo so za distrait de gauche à droite tala ba star na bino tout bolinga a tala ngawa te pasi na zaka wana ngana bango tusola kate so di mutala utani ngawa ngana ke ku s'abonner ngana ke tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours nyonso tu kitoko eza na Gemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement toza wana let's go l'initiateur c'était Yontinga
Ok, ça c'est bien. Alors, Sifa, depuis Papa Kei, il s'est combien de mois? On a une question à moi, Mingi. Combien de mois ils ont un problème? Parce que ils ont mamouné sur tes photos sur Internet. Si tu écoutes un sur Internet, ceux qui te baignent sur Internet, mais ils ont que justement, on a une moto. Ok, moto. Mboto na ngulu na ngolo. C'est bien. Na miso pe ça va meka. Bino bozwango. Bapesa ngolo. Oza ba semi moko baza facilité Sala ka oya lingi. Li apesa tele ngolo. Ngolo nani isusu? Na ngulu. Ngolo kana ngulu na oyo. Tia ngolo. Kasi na koiti. Mbongo komi kote mongo kaka mobali. Yo ka ba vérité monsieur badi ko. Kasi na koiti. OK. Mais Yagabi, mutuna pe na ngena tuna. Eza na ngora, eza ka mutuna. Na ebike bebe ko sakana te ya dege ko ba ba yebi o ba yebi te batika la ka bongo. Mais problème na ngana otuna. Lelo oyo na mona kaka artiste po akoma na valeur faut ka kufa. Faza la kaka eza na ngora na otuna akota na ngora te mama na ye tani na ngati. Mina otuna kaka artiste po aza kaka na valeur au monde so akufi nde bo mona ke cotisation ebimi peut-être bo mona ke likambo mo bo ebimi mais tamu déjà mutu lokola artiste soki aza na moment ya souffrance yake parce que mutu po abatela libota na ye po libota ezala en forme eza par rapport yake il faut azala ye moko azala na activité moko azosala ou bien ye moko il faut azala ndenge nini azoconduire faye na ye parce que lelo oyo bana na théâtre bato ba avansaka makasi eza bana basi par rapport à bana mibali bana mibali nde bazaka wana ezaka par rapport ya ke mutu mosusu eza par rapport ya batio oyo asimbami na ndenge nini abujaka nde ya otambola esi piki oyo natekela bimwana oyo te wazaka libumu jaune te waza piki eza libumu jaune te eza libumu pembe wa libumu peke wa libumu jaune eza mabongo namoni Yagabi asambeli avalia seke bien Yagabi eza mutu na important siko soki ke mutu aza lokola star peut-être aza icône moboye asala peut-être théâtre depuis bomwana que peut-être azo na moyen ko s'en sortir te pona nini bato bazo s'en sortir bakozwa epi bapese pe poids batombola parce que mutu net mwana mobali na niveau théâtre soki abali lelo soki asengi bafanatique lobi asengi bafanatique eza moko mosusu fanatique na kobimela mpe na mobali na mwasi na ye akoluba mpe ke mwasi yango eske abayeli ngai eske makambo yango etali nga mais siko peut-être ke abalaki amonaki ke akoki mais peut-être na avancement na ye ndenge abetelaki calcul ezalaki nango bongo te peut-être aye kochite aza na moyen nini ya kolesa mwasi wana te na bana wana te mais mpona nini te bokosoutenir mpe moto boyebiki aza icône oyo ayebiki asala mpe trop bosoutenir meme na batournage bosoutenir ye meme na bafilme na ye bozosoutenir ye mpe bozosala mpe mo boye bozo mpe déplace mpe bolobi te ndenge eza boye moto lokola aza na moyen ya kosan sortir te tokomema ye mpe tokende tike mpe na poto mpe aluka mpe moyen ya kosala nini ya kosan sortir na bana ezaka mutuna na otuna possibilité te akanda na sepelaka ne makasi ndenge ye eza première fois tokufanda boye tosolola c'est la première fois donc nazotuna par rapport ya komnani wana après nazotuna deuxième question na ngai eza yake première question oyo ke ezali par rapport ya DiCaprio so bolandi bien ndenge atuni question lokola bino baartiste bozawa boyevraka bona bagag bona bafilme babengaka bino c'est comme si bobengaka DiCaprio te eza question mwasi ne alobika mpona bino bozawa te mais mpona bandeko nyonso ya théâtre yo korépondre bon ngai nakorépondre boye na vie ya succès na vie ya télévision malgré tokoki koloba ke na 2004 wana ntango nazalaki na mosala na nzambe pasteur de la foi bato bandeki komona ngai mais babandeki komona ngai te ndenge artiste DiCaprio abandeki komonana parce que yesa kotaki déjà na terrain ya nzonzingi parce que à l'époque
po batanga yo artiste po baconfirme yo fozala koleka na banzonzingi ndenge bamajor bisadidi bande kosalisa ndenge mpe baya Gabi bazwaki déjà chance wana avant. Ngai na vie actuelle naza na groupe moko te ya théâtre, même ko jouer faut babengisa ngai, mais par la grâce de Dieu nazwa chance moko maison de production tout ça la filmer oyo esalisaka ba chez Coco nde bazwaka nga comme acteur na bango pe na consultation pastorale na jouaka na bango na sur le canapé na Gezi Mawete, c'est-à-dire madame alobi ide moko malamu mingi bandeko oyo DiCaprio asala na bango musala ya kitoko pe ya munene bango nyonso ba groupe na bango ekufa kufa bazalaka penza lisu na ba ampleur o bazalaki na ngote na époque wana ba production ezalaka pena lisusu te. Major Bisadidi akweya me banda ko ezali na ndenga théâtre yoka te ya na ngai akoka YouTube te. C'est pour cela na yebite est-ce que ndeko na biso DiCaprio na basila na ba Belleville ba yebanaka to ba yebanaka pété parce que ceux qui totali pe bien à l'époque ba Belleville na basila ndenge DiCaprio azalaka à l'époque succès et puis ba nzonzingi nyonso azangaka te na yebite ceux qui natango wana bazalaka ba ami ndo mona ngai na koma na ngai soko moninga lelo naza quand même moi comme bezo circuler pour naza communicateur ya initiative plus na lobelaka fondation ya mama nde ceux qui bazo sala ba voyage bako tianga ipe lokola journaliste pona kende pe ko animer kuna epesa makambo na sima na yango na bakisa lisusu communicateur ya faire gola na tiela ka epe mwa makelele po TV lelo za TV ya ba stratégie ozala kaka obunga te nde to koyebisa ndeko na biso DiCaprio boye madame aza awa bakisa ba stratégie via lelo ko benda ndenge zalaki batu bazo benda biso ba producteur pe bakomaka ebele na moment wana ya Gabi bozalaka isuna nani a part ye Major Bisadidi tango ba Alpha Bokole ba Remi Kilola bazalaki tellement ebele madame ngai na groupe Les Bons Samaritains kende kotuna pasteur de la foi na sala nzonzingi te na succès DiCaprio aza lokola yaya na ngai na vie ya succès mais soko ko permettre ngai na kotse na buzoba na ngai na okotisa ye ponga na za dernier muto a buzoba ya Gabi ayebi ozomona kosambela fo simba ndenge ya pasteur de la foi simba soki esimbi te olandi nzela wana eza mpe nzela moko facile te même ngai babengaka mwana libebi abebisa makambu eboye na boye nayebisaki papa nzela wana yo ndo koki yango eza nzela bato nyonso te oyebi ke nzela wana même bapresident Kalebi bakoka yango te whisky ekota na groupe Sinak yoka nayebisa nano babilobela groupe évangélique bon neti leki nanga oyo nani oya mwasi oyo nani oya groupe évangélique otobengaki mpe na mo banzonzingi Mami Hélène nani Marie Hélène ye pasaka mingi na bonzambe ti bongana esi totuna na baage ngana esi totuna na baage ya Gabi okoza pe ngana tokoza pe ne kara inani po totuna na mpe baage te toto profiter totuna na lelo tobimisa bakarte ngana za promotion ya babilali bomona kaka botala mutu na nga na soni voilà la question ya Gabi oyo Masifa Tuni mosala nzambe évangéliste Kosi pasteur Kosi topesi yo bamboto eza makambo ya théâtre yango papa Kosi les missionnaires Kosi évangéliste Fiston Basende FB international kuna nde esika tozoka bakoli na biso agence abana poto voilà ya Gabi répondons à la question Masifa Tuni pourquoi bobengana koekata oyo babongo bobengaka ndeko na bino pene na bafilme te ezaka nini omoni kaka nazoka ezona makambo te akanga lobi lelo
baproducteur nyonso tu oyo tozalaki na bango bazalaka su te producteur nyonso tu bazala kobenga bato tout le monde bazala kobenga mais lelo la plupart ekomi moto wana soki alobelaka mingi moto wana nde babengi ye ocomprendre so moto wana alobelaka mingi moto wana nde babengi ye ozomona ekoma ya bacan epuis eza sikoyo nini il faut ngo poza na courage ozomona oza na courage ok obengaka mpe okenda mpe kolukaka ok mpo biro na ezalaka kokei mare naosala te mare zwa tangana ta mwa batableau moke moke nasalaka ta mwa moke kaka ta mbongo eza nango te problème nange eza kaka makambo nange esala nini ezonga kaka visibilité moni visibilité bongo wana esaka biso eloko te eza bafombongo bapesaka biso ya bien nde tozwaka ngo na visibilité okokende journée mobima otourne ozwi 50 mais visibilité epeso 1000 eboyo omoni te bamituka na otambola nango mikolo ozomona initiative iblis okomi mbala moko na tabisika touti ozokomprendre soza mbongo toki osani kuna fota na mbongo pozala kuna te posomba te donc conseil bopesa apona ka moko te eza kaka keno aluka bandeko na ye ke botiki nga boye ndenge nini biso moto azala lobele mingi de Londres de pas moni ke no ye mo pas na moi courage ya koluka te atiki na ye bakoya kozala na ye mingi brief akena musicien ya bangala na brief akena kobina ba musique ya loketo ozomona théâtre akoka te mbali osomba koma dansesi ya kesti ya wase kwa tala niveau théâtre ke ozomona mais soka luki bandeko na ye akozonga na ye neti ngai yo naosala deuxième chaîne mpona fungola nini naozanga babenga DiCaprio te en tout cas naozanga te visibilité zonga azonga na barole na ye azalaki kosala excuse makambo nakozala akozonga aza master bapaster de la foi ngai te andeko na nga nabi mobali komi su ndeko na yo tala ndenge abebisaka mpona meli secret mama voilà donc la deuxième question. Bon, deuxième question c'est par rapport à mon ineti ndenga ochobela boy a dépensé un peu trop. Moi ils allaient à Robomba et bima pensa trop. Pourquoi? Parce que ba carte bato bazwaka ba carte pour la santé ya tikala kozwa te. Et le wana j'espère na lobela kango par rapport à ça accident. Na senga kana baka ke bato baza na moyen ya kosala ke pas parce que likambo ezalaka oyo aza liboso nde moto akomema aza na nsima ke tokende liboso nasengaka tosaka émission moko na papa Yves ntango auta azaka na hôpital mpona ba-aide nga lobi ndenge aza wana aza na mosala asalaka te apa mosala te ya bon soki lelo mwasi azobela obie bana bazobela lelo vie oyo ya lelo social eza trop cher koleka vie nyonso parce que social soki lelo omemi moto na hôpital la pambe ezaka liboso mpo basala moto baexamen au moins ezocoûte moins cher mais pour le moment ekomi cher makasi sikoyo ye azwaka occasion ya bakarte wana te azwaka occasion ya santé te yango omonaki ke ntango azwi traitement ake surtout mingi na bokoko nde place akenda kozwa traitement mais na bokoko wana ntango deja bayebi ke ye aza star alekaka na miso ya bato bakobambe kaka po oyo nyonso bakobamba mpo aza na shwa te ifa bimisa mbongo wana apesa bon ezalaki bongo parce na minute oyo je ne crois pas que traitement sile akataki nde traitement mpona makoki mais astopaki nano traitement parce que problème nanga ezaka yango wana mais il est mon frère on est là nous sommes avec les enfants lelo naza na mpasi ya kotika nga te nga mpasi na ye aza na mpasi na kotika ye te ezalaka ya teke foka bozala mwasi na mobali bozala mpasi moko te bokozala mpe bosepare na bino mais boza na bino on est là tosololi yango te tosololi yango mpe mbeli tozonga totika na biloko yango tozonga libala eza te nde nalandeli na maloba na ye elakisaki libala eza te omoi DiCaprio omoi bato ebele bazwa mpe omoi baelombe mpe baabala bakotaka bato ebele bokotia bato meme so bato mosusu bokobosana azangi nde visibilité ye alingaka fanda aozela bato baya kozwa ye esalama te eya pasi parce que bato bakomi ebele makambo mpe ekomi ebele biro elombe DiCaprio ayebi yango
akoki pas président lombe président ngai DiCaprio natika kozwa carte te bao baesimane ko bazwi bacarte eza niko bimelaka président ngai DiCaprio na carte yango petit lelo no babela te na babela pete faye batia ina no beli te ozwi $3000 ouais oui nayebi te neti ngai bano nazwi carte 6 ans yango no nabela te so bakozwa bambongo na ngai nyonso ya traitement bapesi ngai nasomba eloko na yo nango mposa biso osaleli yango mpenza yo osaleli mpena carte osaleli carte akendaka monanaka bakachange eloko abongo kende moto azwa carte ina na beli te oza na $1500 babeti kalikila monta nyonso wana oyebi ke ngai nakomata na ba 9000 moto oso akobela nete akobela makanika motema pazwa mbongo wana tosala émission